Bonjour, bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Coucou, 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 ningana, ningana. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, d'abord, homme de Dieu. Chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino, bandeko nanga, shalom. Mambote ebele, bisika, bisubino, que Dieu vous bénisse. Moi, je moi, café. Et ça, là, bien. Voilà. Tout mélange. Bonjour. Beaucoup partager vidéo, beau liker. Et ça, là, bien. Partager, liker vidéo. Et ça, là, bien. Bande konanga. Bonjour à tout le monde. Vous allez pas à maman qui n'a bino la danoise. Voilà, on a à sous. Les baobas, aimer, partager, liker, c'est bon, voilà. Ah, avec nos cheveux naturels, hein. Le lobby bakanga suki, na oto fungo la suki mona umbeli na j'ai fait ça 3 mois. Eh, andeka ko sokola pona fungo la ngwe salinga bo. Bleu et kanga maki na se. En tout cas na yoki maboko passe pona fungo lango. Bande konanga bayenge na bande konafisa bundu dia Congo na église en PV ya Longo matondo na bakimbangiste basalam alaikum na bande konafisa ba musulman shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'éternel ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na bande konafisa catholique kimia na motonyonso bande konanga yi vraiment bambote belé lisusu toyeto solola moi muke et ça la bien. Quand ndenge na sarabino en tant que policière de la presse na kei kotambola kande totambolaka na moni vidéo moko ezaki très intéressante yande konapisa moi si benita alobeli biso ndenge nini ayebanaki na Rafine Tumba eza lokola témoignage bande ko bozela muke ba sonner na ebité soki ba OK on takei voilà parce que bana mingi na ba écouteur bande konanga ayebisi biso ndenge ni bayebanaki na Rafine Tumba et puis pona nini apesaki 1500 na ye euros na matanga alors ezali kamoko il faut to témoigner yango ezali kamoko ya bonne ya malamu makasi Rafine Tumba pesi 1500 et puis bilomoko boyoki ke faire rigole apesi 2000 euros donc bien na Rafine Tumba bazaka ka boyeme faire gola za grand prêtre bande konanga mbonga matanga ekiparate opesa 50 opesa 10 bamsuku to balada nozi opesi combien bamsuku bazaka bilobela mais obiso tant to pesa ka to lobate to pesi kaka voilà donc bande konanga mais oyo ya ye lokola ebetamba kitangwa mokili moma bayeba ki yango alobi pe pourquoi apesa ki mbongo yango alobi pe pona nini apesaki yango relation na bango ezalaki ndenge nini en tout cas puis azalaki azana ba ambition ya bien soki moninga azana makambo bien bande konanga photo ya kapeto betela ke maboko bilomo boyebi ndeko mwasi wana Benita ndenge vi na ebima na TikTok mutakala na ye ebima makambo na ye bele bima mais nazalaka na sipelaka na dage na ye moko alobaka toujours même s'il y a quelque chose avançons yebenda zaka terme wana avançons na ye wana bande konanga lelo memeli makambo ya bien afungoli si restaurant moko ya munene na mbinza ma campagne na place commerciale bande konanga ça c'est vraiment un événement à proclamer et pardon à acclamer et puis pourquoi pas proclamer aussi ya ko lobade to loba boye et puis ko acclamer yango parce que en tout cas eza bien ezelo komongo ya bien olia lia bambongo pamba mais afongoli si restaurant na ye alors ba oyo nyonso bazana Kinshasa oza mwana poto afutinga publicité te mais na motema malamu tozaka nango oza mwana poto okovanda côté ya bambinza ma campagne wana banini olio za la kabilia kali kana banda kwa batoke kolia poison malamu oke kolia na restaurant esika ba yebiote oswa mwa staff na yo ole na yo oleki nzela parce que libumu oyo esengaka kolia voilà donc bande konanga sans tarder to landa ye na boke binyonso alobi nini like émission bande konanga partager yango tia commentaire na yo ya bien et kozala kitoko makasi
bande konanga ka nde bocha ba commentaire nde bo like be émission bo partager ezo sala bien makasi vraiment bande konanga voilà bozela muke na longola ndeko mwasi na bande koyoka ye pe tokoki koyela ye mwa muke mais lelo te voilà yango yo nomo boyebi mwa publicité ezangaka te voilà ndeko na biso Benita alobi bato nyonso boyebi ye azali mwasi ya pa ex donc veuve ya papa Ntsa akufela mobali na ye na kombo ya papa Ntsa donc azalaki veuve to le bandango na 28 voilà to bandata awa to comprendre moi muke 28 juste to banda awa to bandela muta awa pour na pida to zwa débit à question bande ko na ngai voilà je comprends moi qui bien à moto c'est moi qui bien t'es parce que tu es une bonne personne bolanda camarade na malam na mabe boke na ona privé bepota na privé na miso bato boseni bopesi image mosusu mais tant to yaka na bango na ba réseaux sociaux na bato to yaka na bango to mela na bango c'est que biso tout dans malamu ate donc vraiment na bolingo te to na bolingo minoko bato ba mona biso ke to lingani mais en vrai to na bolingo te donc na regretane le côté ce sont des choses qui arrivent déjà personnellement nga le bara je suis prête à tout en tout pour tout. Donc, circonstances union, surtout, il y a un prêt à recevoir. Voilà, circonstances union, il y a un prêt, il y a qu'on répond. Puis à son âme, Rafi Ntumba. À côté de la question, on a pour pourquoi on a tout yango. Rafi Ntumba a été mère de 3 enfants. Quand a été photo qu'on a eu au mois de juin. Benite Kala, contribution à eux par Rafi. Barobé bango za contribution matalana boye ba ki pera finte bo fanda te bo liate bo melate boye kaka po e kombo etangama na ebité tu as donné pour la matalana vous avez y avoir des relations aussi avec Rafi Barési Blaza une très bonne question donc ndeko na biso mobali ya lobi atuniye abi ndeko parce que yé toloba na batu nyonso kolongola à part faire rigola ye muta pesi oyoke mutu moka wakuka atutisi yango azate na biso bapanzi sango 1500 €. Donc okuta chetolo bata 1200 na simane azate oya chata 200 pe na simane azate donc azana top yango wana bandeko nanga batuni ye parce que zolobama eza matalana po baloba ke Benita zwaki bambongo ya papa Ntsa ba Benita est-ce que eza mbongo na ye kaka na ndenge ka salaka base na ye na TikTok apesi yango pourquoi et puis pour nani so mutu apesi mbongo na ye ekoma matalana boyoka ye vraiment apesi la yango na but nini po bato mso ikomi kaka avant o lobata un mot na matanga Beniti fo batu na yo pardon na matanga pardon ya Rafina fo batu na yo o solo la kanya ye na bomoi na ye bozalaka pembeni donc tozo e bali susu te sens ya matanga na kati ya communauté to landa ye na bokebi nyonso ba j'aime soko ni koyoka ngo mobimba bino bato bolinganga na tia commentaire te tika ya loba kende na chaîne ya Exemple TV kende kotala ngo kuna awa soko yeza sous le baoba nga mutu na koloba ebele parce que c'est ma chaîne mais soko lingo kolandaye na pesi yo chaîne kende na Exemple TV o kolandaye oyoka ngo na ngate OK awa lobi muke nga na lobi ebele. Que le Seigneur me donne la sagesse et en répondant. Et je sais que j'ai déjà la sagesse et en répondant. Barési Moutounion, c'est tout à Kaba pour Batoubaïba. Pour Batoubamouna. Premièrement, Rafin Toumba n'a bien à TikTok, n'a bien à réseaux sociaux. N'a mon aïboy. D'accord? Et pas présent dans la V12. Malgré tout, pas ça, bah bon moment, bah mauvaise moment, mais n'a mon aïe à Sani. À mon anga lisoli sani et betama OK na surtout qui na moni Rafine na réseaux sociaux à comme TikTok youtubers alobaka et tout bon c'est bakutanaki et pas ya V12 je crois ça président moko ya ba théâtre pour le moment na okani tazaka en Angleterre na Londres moi aussi je ne sais pas mais alobi ke aye bien na TikTok te aye bien na YouTube te aye bien boye donc bango ba solo là mais batikala kozala proche te donc ba solo là mais batikala kozala proche te donc bolanda tozokende
Elle n'était pas mon amie, mais collègue ya musala to banda osala pas V12 so ça sera une semaine pas V12 n'importe quoi on a peine azalaki donc to mata c'est moko to seka isika moko tu vois. Ah donc Benita azalaka actrice. Ah non moi je ne savais pas hein. En tout cas tu apprenneras kaka. Donc Benita azalaka bien. Moi j'aime vraiment Benita sans vous mentir. Malgré par-ci par-là mais na mona fille moko qui réfléchit, fille moko qui parle bien. Donc j'aime bien kolanda ma TikTok nae na mona nga solango kitoko makasi wana zangai. Donc moi je vais dire c'est que moi je ressens après à Benita. Alors Benita alobi baye banaki donc Rafine Toumbape azalaki actrice. Donc voilà, alors azala ba casquette belé yangwana pe normalement bandeko na biso pe acteur ba théâtre o pas koufi aza mutu na bino to zela pe ba cotisation na bino. Donc Rafine Toumba à côté ma solo théâtre akanga ma solo akanga pe ma solo côté ya balobi kutu to benga ye youtubeuse te to benga ye penza journaliste pour na sala na ba radio na ba télévision. Voilà, mais le quoi zaki na chaîne na TikTok et pardon chaîne na TikTok pe zalaki azaki tiktokeuse azape na chaîne na YouTube azaki pe youtubeuse mais ma solo na yemi ngezo betama en tant que journaliste. Donc bandiko nanga bolanda azamuto yo basala na ye bazalaki ba collègue abengi ye collègue. Voilà, ce qui bo comprendre pourquoi atie 1500. Alors copier sa cotisation pour la makaka. Non, tu as vu que na côté TikTok depuis 2020. Voilà. Donc en 2020 on a atteint un marakombo air nyonso. Na zala, na zate, na mabe, na malam comme on a sarani. Et tangama. Donc on peut ça jamais cotisation pour basani. Batalanga. Non. Je ne vante pas. Et on a battu belé na réseaux sociaux surtout TikTok. On a aidaka. Na kono le bon on a mis ça batute. Voilà. Ceux qui ont fait publiquement, publiquement. D'accord. Le coup là, ils ont publiquement, et que Magali, le moment que je salue, a se recruté, on a mis ça tout. Pour nous, pas congolais, la transparence, nous, pas congolais, pour interpréter. Là, nous sommes pas que 100 francs, bon, il y a qui bon et tout. Il y a un publiquement, des boyes qui bénit à Saïne. Et puis, si on a dit bon, je l'ai mis du fond de mon cœur, avec un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur d'affection, étant qu'une sœur, étant qu'une mère, oh, mon ninga moi ça tiki bananae, à l'abri de personne, à part Dieu. Toyoka ki nouvelle à Rafine que bako yoka moi sininga solo la rakitoko, cœur de compassion, cœur d'amour. Moi so tiki bana, Benita talinga na bota ku mwana moko akufa. Bongo ye kuta tiki suko bana wana pasi wana douleur abo mama ayebi yango Benita ndenge ezaka angwana ekolakisa biso moni bato bayebaka douleur ya kobota siko bana na batikali ba orphelin bango oyo kwa ba Benita habité na zupe na mbongo nanga na tie 1500 soki pe ezalaki liwa oyo ezaki bakotanga bakombo batu te engaki pe boyeba te. Parce que yé moko atikali kolobela ngote avandi boyinga na tie mais place à check inde batanga kiango oui batanga ngo pe na ndenga mabete parce que il fallait transparence ezala bato nyonso ba tie côté wana il faut batanga bakombo na bango yango batangi kombo na ye. Voilà. Bon kotanga ngo pe batanga na ndenga mabete pona pe à se manifester tout monde qui peut choisir matata tango na matanga jani ye mutachaka 10 000 batanga kombo ni makasi. Pourquoi pas y a 1500 nae ou ezaka chepe belé alors yangwana kombone pe etangami tozo ka tozo chité na biso to umela mingite nazo bima malgré les obeta fona ke somba ba mèche ba bloka mike pa lobby na tongo ba sala nga suki toyoka tumbaye ba osala nini mais attends ba tumba muta zana bana yaya ata kutozaki na million te ata 100 francs ngao pesa. Vous comprenez? Si on a au-delà de 1500, pourquoi pas on appelle ça 1500? Si on a qui à 1500, on a appelé ça on a déjà on a cotisation par réseaux sociaux on a contribué à ngate. Vous comprenez? On a au compte ça matangate. Mais j'ai été touché, choqué, je me pose des questions. Na la laté. Parce que tu qui Rafine pas sa bellité. Tu as Rafine à Séni, à Kofi. Donc, les moments où il y a un bateau, le roi Kake. Ce que je t'ai dit, moi, c'est un binga.
ya pembe aleva pe biso bo makolo minene na babase na banini abande pe koloba lokwa biso abande pe ko akufi odela atiki bana na ye na mboka poto papa te mama te ndeko te ekomi o bakotumba ye bakosani yaya tango baye na likambo contribution. J'ai été choquée, touchée. Na pesa du fond de mon cœur pour ne pas influencer mutu morote pour ne pas la paix matalana na mutu morote jamais de la vie Dieu m'attend parler. Voilà. Na sali ngo pour na mutu te. Et puis je profite de dire que ba bimisanga na polémique. Pour na sali ngo na polémique te muninga za malili. Alors alobi en tout cas ba bimisanga na polémique asali yango po na polémique te eloko azaki touché pe bande koloba azana pe na ndeko te bakotumba ye ba boye esala ki est passé par compassion par amour alobi non ndeko na biso batumba ye te bana bazali lobi bakoya kotala pe mama bango bakundaki ye toza pe babantu toza ba chrétien likolo nango biso bakundaka biso outa na mabele okozonga na mabele yango wana salaki yango azosenga vraiment na batu o bazoloba ke ngape na yoki te sika nini balobeli benita babe na yoki yango te alors mais la mususu ya yoki place batu bazolobela yango ba o bozolobela yango pe bozokamwisanga ata kutu mutu atie yango siko choisi matata bolobela ete poane do ye pa tchaki yango pona matalana mais soki moninga atie apesi pe ba raison ya kitoko ba monana ba travailler esika moko bino ba musuku tu botie ata ochaki seka totie sa au monde a été et le côté mais ka par compassion par amour otie bongo boni ye amona ye ba travailler esika moko akoso pasaki na 10 000 alingaka tia na ye 10 000 na ye donc place ya suki ya monique na moyen nanga na kotia 1500 atie 1500 alors bande konanga to betaka maboko tango baninga bazana bon moyiboye akosala ba action ya bien olongoli na mabe na ye olongoli na bolamu na ye pe mais otali action o ya sali est-ce que action o ezo mériter maboko ezo mériter bien olobi pe bolamu bande ko tozo continuer biso wana tozo kende to pesengo parce que esengi bongo ozoyoka et motema nange touché na oya rafine te musuna oya yo touché te ozoyoka basala likambo pona batu te basala likambo po lokumu ezo ngepa nzambe nda yebi motema nanga. Donc voilà, et ça dit très bien, Boyo qui fait des explications très claires. Il y a Benita sur ce sujet où il s'agit de polémique et tout et tout. Maintenant, les Camerounais, car il y a matin, il y a Rafine, vu que tu fais une parenthèse, la régie peut balancer les bisous. Excusez, image, on a habité sur le port Rotala. Tu connais cette personne? Oui. Dans l'accès photo, hein? Parce que Karine photo, non, on a habillé. Dans l'accès photo, voilà, Karine Mokonzi, à Rotala, bisous. Bolanda. L'affaire car ya mama mongo oya matanga to monaki to yebi pe o il est en tribunal matakita mais na live mo ota au salle dernièrement to moni Karina Mati et par après Karina Eli Susu a clashé to yebi Susu zongi sur ce zongi c'est quoi le but encore Barési to sur la mamba biofood rapidement s'il te plaît to sur la mamba biofood oyebi na minute au biofood eza répondre qui na question na bando zela elle a bien fait dans un orphelinat na baveuve oyo baka na nsima na nga oyo il faut pena na chama ele na nga na biofood pona lobi bazanga kwanga te quoi je comprends mais naza soto sisi hôpital soto sisi plutôt émission fona ki hôpital ndoyi na nga mwana grand frère na nga azobela fona ki hôpital que le Seigneur a protégé lenga bébé na nga donc biofood moi mingi parce que biofood des amours belé hein et oya on reprocher babio la macasse dans babuse la grandeur d'esprit merci la grandeur d'esprit. Avançons. La grandeur d'esprit. Avançons. Voilà, Benita, j'aime bien. Écoute, un cœur. Avançons. Et puis, elles ont avancé. Ça, c'est bien. Aboyina Rando, Aboyina question. Tu es libre, Bande Konanga. Serait aussi c'est un relaxo biofood. Ah, ma réponse est Azo éviter la grandeur d'esprit. 2024. Année de paix.
année de victoire. Voilà, vous avez compris, hein? Voilà, donc il y a une alors vous avez tous compris, mais c'est bien sûr à retenir que Benita a bien appelé ça qui bon, on avait pas la matalanate. Les hommes bon appellent ces contributions parce que ça arrive à tout le monde, bis surtout toi ma pèlerin, toi ma passager, moi qui lui a rien bisoté. Voilà. Benita est là. Les lots peut se canaliser dans les réseaux sociaux à un moment donné. On doit te poser cette question parce que beaucoup de gens étaient aussi très choqués. Je crois ma vidéo compromettante de ta personne au Ibimara sur les réseaux. Voilà, to suki wana pona lelo, c'était juste aito yaki pona question wana ya mbongo ya matanga. Ndeka na oyebisa bino sikoyo tangu ya pesi mbongo ya matanga. Boyebi biti ni na pese limbongo na matanga alobi bien na yoka ki balobi balingi batumba ndeko esalinga pasi pa compassion azana bana donc apesi mbongo na pona bana te apesi mbongo na pona ndeko na batumba ete pona ndeko na bakunde sika malamu sikoyo mutu apesi yango batu baza bana tokobwaka bango te mais tozotala nanu mutu akufi pour le moment. Mbongo neza nanu ya ye bakunda ya avec honneur bozwa basala bien bo louer ba camion minene ba mtu so bazala ba voiture te oyo komema batuti kuna sale boye na boye eza normal bakunda butu bongo mikate sala manango kaka eloko moka esala maranango aza bébé te aza machombe te ozo comprendre alors mbongo wana ya matanga ezala bien que esunga ba oyo bakozala sur place. Basala nini ba accompagner corps wana bazonga et puis basala nini ba panzana na kimia après bana bazana bango bazana Congo te baza awa après batu baye lobi na ye natalaki na live moko baye ko benga balobi ke azali abota déjà zana mwana mukolo mwana na pesa botela ye koko mais koko wana pe avant kaka ya kufa Rafin Tumba koko na ye pa uchi kufa. Donc, moi, je suis pas à Kishasa, je suis pas à part, je suis parti à Mbongo, je suis là, je suis alors, je suis Rafin. Bon, bana Rafin te. Mubisi kazali. Si tu as bana combien, tu as bana 4, tu as 5. C'est le moment. Bazana nyongwa Rafin. C'est le moment où tu as nyongwa batu. Yepe soka zana ba nyongwa batu. C'est le moment va bopesa bana wana mbongo. Boye banani kofuta ba nyongo Rafina tiki. Soka tika ki nyongo ya perike loko boye to saka batu sauf nyongo l'état wana l'état soka ngwana na azara na assuré. Mais nyongo batu soko na ba Liège na ba wapi na ba Congo azaki na nyongo mutu bopesa mbongo wana nanu futi na ba nyongo mutu. Bandeko poko linga mutu wana akende bien. Botala ndeko Jani akende na nyongo batu 2000. Ti lelo to ebite soki 666 la brine a fouti yango mais normalement il fallait qu'on foute yango la brine a boya ki ko zombongo oyo ba pesa ki epa ya choisi matata fallait zongo mbala moko a futa nyongo wana eza bien te bandeko nanga mutu akufi na simane mutu moko regretaka atikala ki na nyongo Rafin Tumanga na ebiete na tikala ko mona ete na tele mission na ekaka moko place afinga kofi misusu na talate alors mais tango akufi eza actualité tozo ya kolamsa ba conscience. Alors tango bomoni ke bopesa mbongo epa bana oyo kotikala bon lukape ba o bazaki Rafina zaina bango ba nyongo soki bazali soki botate toza sir na yote est-ce que zala nyongo na solo non n'allez pas chercher de gauche à droite nanzimite mutu moko boya koya kaka awa to na poto kikulu neza bateke nazana ngala azali na nyongo na ngate na komila kisate yo pe ko banga te mambo tikala ka ko nyonga na sima akenda na nyongo na nga non milakisa pa ya bato baza organiser ba famille na ye zawana benga fimbu na fimbu bakokoti so directement pa Julien botalatala akolakisa o famille kende komi bimisa mbongo baza nango bakopesa yo nyongo na yo ndeko akende bien akundama na ye na kimia bakamba nyongo pe ezalate oyo kotikala bakopesa bana na ye na o baza na Afrique na o baza partout na yoka ki menazala nga na assurance te bino mo boyebi na zara policière de la presse na koloba place na yo kele ki yango te mais na yoka ki yango kaka na live moko o mama moko abengi ndeko na ya bengi makambo ezebele to ya koloba so bakundi ye ka ndenge ezalaka kaka
Donc soko yebani même inga de loso na kufi bokoloba boloba te poane soki bokoloba maladie ya solo kabino soki bokoloba boko inventer maladie ozaka bino soki pe bokosala ndenge ni bokoloba eza communauté na biso toloba na biso. Donc on est comme ça, on est des bantous, c'est comme ça. Même écoute aux journalistes était dans la communauté na quartier na bino baoloba. Eh moi son ngazalaka boyena boyeto ndimete ke na quartier na bino baoloba. Maman mongala kufi maman maman ndenga zalaka mais akufi en tout cas liwa penza bakoloba kaka na millier na yo na domaine na on esika na mwa muke wana ozali toloba na biso kaka. Donc bandiko na nga botika la malamu. Voilà, bon like vidéo, bon partager. En tout cas, bon quand même pour nani ndeko mwasi achaki mbongo na ye ezalaki mbongo moko ya matalana te. Même écoute ça matalana problème ezate l'essentiel la tien a contribué. Boko critiquer nani biloko musupe to yaka to betela la batuma boko tant basali bien. En tout cas Benite courage na restaurant na onga so na ye na kin na koya kolia penda na restaurant Benite na kati ya Mbinza ma campagne encore to zarape na mwanda kukuna to koya kolia na ndenga mukete kamata bisou Benita kete te Benise bino so bolandinga like partager je vous love bye bye.